sorcellerie inconscient ezalaka na ninga na tout non parce que yo dans ma casse na domaine oyo est-ce que sorcellerie inconscient ezalaka na mukusa ko ba que sorcellerie inconscience ezalaka te OK ezalaka te OK wana bato balobango po ba yebite aux inconscients émission zo sala te sala matin Moutazolia avec inconscience. Ayebite kazolia. Voilà. Or, Kindoki, Ezali, Ezakana mayele mabe. Eza plus pire que le Kamutoyo. Anormal. Anormal. Ok. Eza on doit tabale. Akatimi. Mazo bateke na betabale na utotabi. C'est impossible. Ya salaka baninga mabebe na ndenge ya musuni boye bambando ezali ba conséquences zali. OK. Papa Flam. Oui. Musala nyonso zaka na lifuti na yango. Patriarche bandoki oyo bapumbwaka. O bakenda ko lea bato akei ko envoûter bato na ko pintela na ko pombwe. Est-ce que conséquence na bango et vous allez ndenge moko na ba oyo bapumbwaka te? Et vous appelez ndenge moko penza te mais bon bapumbwaka bazalaka na ba conséquences amaka sukoleka. Musanso zaka na salaire na yango. Oyo siko sala ba magie. Asala azala ba science occulte. Okuta asilisi famille. Bozo zaki nango. Esili. Azaki mo consommer ne masuki mabe. Ondi mateka zaki ndenge wana. Atikali yolela. Voilà. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango Ngeko talaka yango Oh na Vincent Makeba. Voilà, to PCB nombo te mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na numéro na biso ya sika. To yebisa kabino ke Ciel Ouvert TV ezali chaîne na ngai, eza chaîne na yo. Tant to tindeli yo lien zalaka na amour. Ya ko partager yango parce que ozo partager ozo te ya sango malamu. Parce que nyonso to lobaka na Ciel Ouvert TV eza pona ko bikisa batu, eza pona ko zongisa batu na nzela, eza pona ko talisa batu lobi nini esengeli bango ba sala. Na micro ezali ya bino Pasteur Flamme d'Angola, na caméra na monikuna l'homme valable évangéliste Cédric Makela, cerveau électronique na monipe frère Nabiso Chris Makela azali wana na régie finale nzambe apambola ye nzamba apambola bandeko yo bo consomaki émission oyo elekaki nzamba apambola bino bo s'abonner pe bo partageaka émission oyo pe nzambe akoyeba na kopambola bino lelo tozolobela comment reconnaître les signes de la sorcellerie et ses conséquences. Ndengeni oriko yeba bilembo ya kindoki pe bambano na yango. Lelo na sepela ki na yamba patriarche Vincent Makela parce que eza demande ya bato bazolo bakaka Pasteur Flamme zongi sa patriarche parce que azo pesa biso mayele parce que lelo ba makambo azoloba eza ba auto kuta tozo kuta na yango. Ndeloba akoba kaka na émission wana toyebi ke tokobenga ndenge patriarche alobaki na ba émission lekike bolimbisa cette fois-ci ba numéro est commis normal. Soko bengi na ba numéro nyonso to pesa awa directement a koyamba yo. Na gauche nanga na to présenter invité na ngai bonjour Shalom Patriarche Vincent Makela. Bonjour Flamme d'Angola. Journaliste international. OK. Nzamba pambolo ngara musala na yo.
Nzambe Baxelo belé. Amen. Et puis bonjour na l'homme valable, moi na Nzambe petit frère Jésus-Christ, serveur électronique évangéliste. Yazala ba comme belé l'ingénieur. Nzamba Pambolaye pour l'émission et bonjour na mon œuvre d'art, maman Ben Makela, mon amour Macbé Nzambe Pambolaye. Merci et bonjour na frère Chris, na benga genze vosal. OK. Nzamba Pambolaye na chérie na ye comment c'est qui c'est Landrine, ma fille Limbi Sangai, Nzamba Pambolaye. Et le lope la zo bande émission na kopé sambote mingi na ka mingi na basoda baninga na ngai bana na ngai basoda na pesi général Elvis Palanga. Oui bien ça. Eh bien salam sala kitoko. Nzamba Pambolaye, le chouchou ya ba peuple congolais. Général Elvis Palanga, vraiment Nzamba Pambolo mukolo boko talanga na ndako na mama bana na yo. Vraiment ça qui nga bien batwa kamu yo ibana général Elvis ka meza kamona nanga wana baina mboro na kibali azala kamona nanga weba yo ka sport to lo bagate tona bana ba konzebele donc Nzamba Pambolaye na pesi mbote mige pa ya mon ami commandant Koma ye pasa na amuta likolo Nzamba Pambolaye et mbote mi na colonel Raf Nzamba Pambolaye et mbote su mingi na mwana ngai église ye pasa mokonzi munene Nzamba Pambolaye ancien Roger oyo pasa mokonzi na Mampinga. Nzamba Pambolaye, merci beaucoup. OK, ngapi na profiter na pesi mbote na Major Sera Kabasele na district ya Kalamu. Major Sera Kabasele na district ya Kalamu pe na pesi mbote na Major Pichu Milando na force wana vraiment Nzamba Pambolaye et sans oublier na district à Victoire commandant Achille pe na pesi mbote na commandant Sony les pasteurs. Voilà patriarche Vincent Makela tozo lobela ndenge ni toko yeba ba bilembo ya kindoki pe na bambano na yango bambano ya bilembo ya kindoki te mais bambano ya batoyo bazana misala mabe parce que misala mabe ne zabana ko ba conséquences. OK yango to ko ba conséquences na ngolelo. OK voilà merci tozo lobela ba conséquences ya batu oyoyo bazo salaka bamakama mabe bandoki batamitema mabe les magiciens donc tozo lobela bambano ba conséquences na bango parce que toto kambano eza ba conséquences na bango. Patriarche Vincent Makela, première question nanga eza boye parce que tout le monde a un séminaire rebelle au batéaka comment détecter la sorcellerie ndenge nini okoyo ba sorcellerie tout le monde a ba betaka sete na dikambo balobaka sorcellerie inconscient ezalaka na ninga na tout non parce que yo za makasi na domaine oyo est-ce que sorcellerie inconscient ezalaka. Merci beaucoup Flamme d'Angola na muku so ba ke sorcellerie inconscience ezalaka te. OK ezalaka te. OK wana bato bango po ba yebite. OK muta yebite na autre exemple moko par ces flammes est-ce que muta ko tanga atanga inconsciemment non neto c'est émission boye aux inconscients émission zo sala te ça la matin muta azolia avec inconscience ayebite ka azolia ezalaka te. Voilà or kindoki ezali ezaka na mayele mabe eza plus pire que le kamutoyo asa normal anormal. OK donc aki ko selo ko mokote asa inconscient na yango. OK parce que ba fongola ka bango trop bord ba fongola ba avoko mandoko vo fongola misu. OK ba fongola misu kindoki ba fongola mato ya kindoki na intelligence ya kindoki po oyeba siki makambo yo ozo sala. Très bien ezate ka sala makambo ayebite ayeba ka ya zo sala. OK soki afrene mutu ayebi ke na frene mutu soki ale ayebi ke na le mutu eza oyo mutu abeta bale aki atibi mais azoyeba te ke na abeta bale na oto tabi ezalaka impossible. Alors donc bato balo babongo oyo bateyaka bongo bayebi sorcellerie te baza na connaissance na yango te mpe bafungwama mpo na koteya yango te il faut base taire bavandaka nie mpe soki moni moto aza ndoki azokende koloka mais na yebaka te bakende koloka yebaki azobomba kindoki na ye. OK parce que soki bapesi yo misala mabe ezalaka strictement interdit o dévoiler basekret wana. OK so te bakopinir yo soki moni moto abandi kodévoiler basekret wana yebaki ekolo atouche ye
abongoli motema makambo mbindo longe kana bomona ye ndako dévoiler yango soki te ça passe. OK. Voilà patriarche nabi ke ba question était belé question nga na lika na landa na makambo yo lobi. Na lobi pourquoi la plupart ya bandoki oyo ba dévoiler abongoli motema ba umela raté pourquoi? So abongoli motema umela te. So abongoli motema te pardon. A umela te. Ba umela te c'est que ba bongo na bien te. Abongoli motema te. OK. Et ça on a montré comment qui même fou. OK. Si manango aye ko kufa. Soki mutabani ko confesser misala mabe, il faut azala protéger nanguya nzambe. Amen. Nzamba protéger ye. OK. Tu ne peux pas dévoiler makambo ya satana bon atika yo en vie. Toi tika yo pamba. Ozala attaquer, ozala menacer. Tiki no ba kolongo na vino na c'est na moyi oyo. Donc, si on doit dévoiler, il faut que bon le moteur na solo, abani ko sala nzambe kana solo, pe makambo zoloba, oya mabe wana atiki yango. OK. Abani ko sala makambo wana dans le Seigneur. OK. Nguya nzambe ko protéger. OK. Voilà. Voilà, Maman Judith Marie Misamo na boutique na Oswe na Éthiopie, partagez vraiment oui. Ayembaka lokwa Marie Misamo. Partagez vraiment émission Oyo massivement pe Sarfa Fayete Moninga Francine Dipinda bo partager émission Oyo et sans oublier boutique Italo Malamu na Kato 94 pe Kato 97 na commune ya Kinshasa Boss Aaron kotisa émission Oyo na groupe ya ba client na yo Penzambe akoyeba na kopambola yo. Voilà patriarche Vincent Makela oriko yeba bambano nini to banano toke na no moko molo malembe muta mutema mabe aza ndoki me apumboka te mbano na ye oriko yeba ngondenge ni muto azaka mutema mabe to banano muta mutema mabe muto azaka mutema mabe ya salaka baninga mabe me na ndenge ya musuni boye bambano ezali ba conséquences zali. OK papa Flam oui musala nyonso zaka na lifuti na yango mutazolo na mabe akupa mabe mutazolo na malamu akupa malamu voilà muto tapsa azaka na kindoki ya mutema mabe mapumbaka te yalinga ko nuire na via bato o mona to bona bomo ya mutu wana kimbe banosala te. OK abana ko zoba conséquence ya misala oya zosala. OK e ko landa ye o bato so benga ba karma e ko ki olanda bana na ye. Très bien. Toi kolanda misala na ye yo musala ko bebisa misala batu from ozu songi pardon ozu so musala yo ya ki azu songi akoto ba longolo musala. OK ye moko pe ko zo ba difficulté. Très bien na misala na ye. OK to na ko teka na ye to na ba faire zo sala. OK parce que azo mema makila ya batu o ba sele mabete mais sala ba ko mabe deux ali kolona ye. OK conséquence c'est Rolanda ye, pauvreté Rolanda ye, manque à réussite, manque à succès et Rolanda ye passe flamme. Ozo obran. Oui. Mutoyo azako sala batu mabe na mutema mabe na ye, azo mabala bato, azo déverger bana bato, azo bebisa ba famille bato. O mona bakamoyo e robanda pe Rolanda ye. OK. Bible ye. Ce que tu as semé, tu moissonneras. Voilà. Tant que tu as bamabe wana, bamabe no kose bano sala retour. OK. Babengango le karma. Yako bando sala retour. Eko bando ko zongela yo. Eko bando ko zwa yo. Yo mona kiteke même dans la Bible, Élie abomisaki plus de 400 prophètes à Baal. Vous comprenez? Oui. Mais tant que Élie aye kobotama lokola Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste c'est Élie. Lokola kataki ba prophète à Baal mutu. Yepena Nathan ayeba kataki mutu. Yo moko lo bien. Talaka la mokonza lobi abina mon Herodias. Moi mo so abina kiwana. Abi sengana so sengana pesa yo. Même ndambo ya bozu na ngai bozite bokonzi na ngai. OK eza ko la fati président fati lobi passer flamme na tuno mutuna moko musamo ko sela ngai soko lingi na ko katwata
parti ya royauté nanga ya pas bon ils ont royauté qui bo continent ngai OK ya présence ngai mais on sait que après ce mutu a passé 20 ans on est d'accord normal c'est normal té pas mutu nanga ça ngoni et ko pesa mbongo te et ko ça te et ça ba loi ya carrément makambo nzamba lobaki soko loni okobuka OK oza comprendre po mwana mwasi wana Hérodias wana asala mutu a Jean-Baptiste eloko te atango na sani akena ko nulle part mais bokonzi ya mokonzi et comme so riche bato no banga yo et comme matoli kolo mais mutu ba Jean-Baptiste saki eloko te oui pokaka mibeko elanda elandi soki Jean-Baptiste mosala nzambe mibeko elandi ye eboka mutu osala nzambe te aza vide et ça plus pire ya tozomona bato mingi baza ba problème na vie pauvreté azokufuna bato na famille bamaka belebele mpona mabe asala bato elandi ye tina 4e génération yango nazoko invité bato bozalaka na ka bato malamu OK très bien bosalaka bato mabe te zana ka bato malamu mpe salaka bolamu bolamu mpe kolanda vi na yo ekolanda mpe na bana na descendance na yo au nom de Jésus. OK dadi nalingi naloba boye ndenge Bible olobi ke c'est lui qui tuera par l'épée périra aussi par l'épée donc ça veut dire que tout oloba ke bato mingi tomonaka babomaka bango na mbeli c'est que ye mpe aparticipaka na mbeli babomaka mutu comment eza baloi d'Italion OK oh yo zo sala yango pe ba ko sala yo très bien même le Nouveau Testament Bible lobi bolamu yo lingi ba sala yo banda ko sala nini banda ko sala ngo bato OK si me ko sala nini e ko landa yo oui ko la pambola yo passer flamme amen cela veut dire que so ba bi ke bolamu lingi ba sala yo banda sala ngo bato e ngo ba nini mabe po lingi ba sala yo te ko sala ngo pe baninga te voilà Bible bi bako mesurer yo lolenge yo moko omi mesuramaki o mesuraka baninga OK tazo bosanaki yango bako mesurer yo ndenga o mesuraka baninga voilà et ça la Bible oui est-ce que ozo sosola oui nazo sosola mwana moko abeli baiko le bagi ko bikisa yete baiko tu na Jésus mais mwana aza mwana muke banani basalaki basumu mama na ye bakoko na ye to bankokolo na ye do bayibaki lwa wana oyo zolona yango bandobuka c'est très important bato zolona ngai tina moka ko sala bato mabete po maboyo zo sala avant kufa ekozongela kayo voilà passer flamme yo nazo ko inviter bato zana kaya bato malamu longwa na kaya bato malbe pesa la ka bolamu po ekozongela kayo voilà patriarche Vincent Makela nzamba pambola yo vraiment olobimisa ba révélation ya makasi ndeko partager mission oyo partager émission oyo partager passer flamme tozali na président moko awa asalaki président Mobutu coup d'état oui na nzelani président c'est Mobutu coup d'état na nzelani ya rébellion ya Masasi oui babomaki nani mais la lisasi donc Bible constaté hein Bible constaté ah bon trouble yo chapa muninga ekozongela yo basi abatu yo lingaka bakolinga pe mwasi na yo ota soko otsambundo bina otambunda bina si ndenge ni patriarche biloko so bizaka penza otambunda bina kasi ozosala pa baninga te sikote batia yo otambunda bina otambunda bina to ota soko otsambundo bina po yo ozomona ngo eza malamu OK musala ko soka bana batoke classe boye yo ko zala mutuka ozala bongo ozwi bana batoke mutuka filme yo pe bana no ba ozala babisengi ba osala bango bongo kima ba classe osala ba beka ndenge wana ozomona soki potali malamu Mobutu alongolaki Kasavubu na coup d'état ye moko pe balongo na coup d'état elandaka ka bongo oyo pe balongo na coup d'état ye pe basele coup d'état patriarche Vincent Makela ozo sosola nazo sosola très bien atako rais azwaki bokonzi mais soko tali ba peuple bato babengana rais Joseph Kabila oui
il y a des gens qui te ont la bokonzi pour aller modifier constitution pour partir à la bokonzi mais peuple lobby niet il y a pas chasser akei Fati Beton ye Fati Beton pas ye au moins qu'on a Fati Beton ne commis pour nani yao OK attends parce que passage ya pouvoir mais le oyo asa wate asa abata mlo comme quelque part oyo yo zolona passer flamme il y a ngolo ko buka ka ngodi di manière d'une autre voilà n'a pas autour n'a avec n'écoutez attention oui OK ya watira moko ndenge toza boye ko kana ko sala nga mabeza te flamme oui po nzambe na gaza na likolo akafongola ba porte po yo ba sala ka ndoko sala ki muninga bongo ta soko ko sala elengi OK voilà patriarche question moko matelinga i awa nalobi eza na bato ba Hollanda yo couche union ces Hollanda parce que na minute bato ba fandi ba parents ba ministre ba président de la république donc émission oyo couche union ces Hollanda yango so yo na ba dire oyo solo ba na bato ya mitema mabe ba kambo lobi ko ba salaka soki mutu wana aza siko na besoin asalaki ba mabebele ayoki yo asimami na mutema na ye alingi siko atika soki aye ayamboli ba mabebe kolandeka kukoma soki bena bongoli motema andimeli nkolo OK aza pardonné a comme il l'avait par le sang précieux de Jésus-Christ amen vous comprenez a cause de miséricorde OK mais azong la suba makambo wana te OK a comme ce que lamu ya nini ya sika makambo sa nini eleki makambo kaleleki na makambo sala wana ekoleka kola kolimbisa ye et puis ekoleka et puis azong la resouté OK pas appeler la miséricorde ya libela OK mais soki asali obengaka fausse confession ayamboli mazo continuer ekolande kaka wana ko sambwa bien ata sambe la zone église ekolande kaka faut que toi ça attention OK so patriarche vetia makela lobela biso vraiment malamu bande ko bobo sana te tozo lobela ndenge nini okoki ko yeba bilembo ya kindoki kati na bato pe bambano ba conséquences ya bato basala kamabe landa biso na émission avec beaucoup d'attention patriarche vetia makela est-ce que ndenge bible lobaka ke mutu mabe akoki ko umela na bato malamu te est-ce que c'est vrai oui mutu mabe akiki ko umela na lisanga ya bato malamu te yona lobaka ke il faut mon fa créer ka eloko moko boy il faut que la circonstance moko ya pour makamine biba polele OK bible ko cité Jida umela ki na ba ko tende ba ko nusu ba umela ki ba ye ko basali 3 ans à Jésus après ça va continuer mission qui ne sont aussi musala mais Jida continue ki biso na ba ko lité akatana ki na nzela mutu mabe ko umela na lisanga ya bayenge benité amen eza vrai pour molini na mwinda e ko bala na te il faut se séparer voilà merci bande ko nyoso bozolanda biso ka ande tozolo ba bo s'abonner bo partager émission so tali na C ozomona numéro ya compte bancaire to loba ki ko soutenir ata $5 na yo ata 5000 francs tout fait nombre parce que to loba ka à tout moment que ndenge to yo sala émission na ciel ouvert TV patriarche Vincent Makela a dépensé ka ya mingi ko lia na biso melati ba transport ba caché na biso donc a dépensé ka trop ba juste ça la émission parce que ba émission oyo ezo biki ça ba tebele ezo pambo na ba tebele et c'est pour cela tambongo na yo ata so na $5000 olingo soutenir émission tsaka na compte bancaire wana penzambe akopambola so ko tiembongo obengi patriarche obiki no tiko virer $5000 na compte ya numéro ya ciel ouvert TV pour ezala malamu na chaîne etambola malamu nzamba opambola yo voilà patriarche Vincent Makela na lingi ko to kota na domaine oyo eza ya molimo OK nangina lobelo moko omona même atate aona na mukili soko salimbeba basani faut bakangao si maso basambisio bamboni pela ko salimbeba faut batia wapi na prison akasi esa conséquence ameba osalaki OK netinga na vai na ngabo ina ko na prison pour nani neto vai na yo boy okota prison pour nani il faut ça lika moko boye c'est grave c'est grave mais mbeba penza infraction sima ko na boloko mais boloko ya nzambe eleki boloko mukele eleki boloko ya l'état nani ayemba ngote lombo nani mission na biso nani Patrice luka kimia na moto nyonso petola mali bosona yawe
bakoyebisa yo lelo tribunal ya nzambe koya change bomoi na yo lelo yoka boloko ya nzambe eleki makasi change bomoi na yo lelo kola pa mon frère Patrice en tout cas pendant nzembo na pendant tout cas kitoko oui folo na biloko malamu na vina yo luka bolamu epai ya bato kopanzaka bato te kokosa bato makambo te ozwaka mo moke partage na baninga très bien nzambe akopambola yo akobakisa bozwi likolo na yo ndenge olobi awa olokritike yoka kokritike suka mpe esi eluvere yango ti c'est ça le problème alléluia. Voilà, patriarche Nzamba Pambola yo, nous sommes limités par le temps. Tokoti ce qu'on a domaine spirituel. On va bien avoir un Congo bantebo. Un tebo ni ko bandoki. Bo bandoki amike wana. Ba busha on va bien na portugais. Patriarche bandoki oyo ba pumbwaka. O ba kenda ko lea bato akei ko envoûter bato na ko pintela na ko pombwe. Est-ce que conséquence na bango et kozala ndenge moko na ba oyo ba pumbwaka te? Et vous appelez ndenge moko penza te mais bon ba pumbwaka bazalaka na ba conséquence amaka sukoleka. OK. Parce que comme on a yé azaka riche na butu. Mais na moi te. Azotanga soyi. Na moi azo souffrir ata ko tanga soyi te. Mais azo souffrir. Azo senga bato mbongo. Oui. Ah la posa balé ça yé. So aza mukolo, ah mama basunga yé, mais afrena bana. Ako souffrir, ya bébé nga ndokizoba. Ako souffrir na pauvreté. Okomona ako souffrir na kokelela. Ako souffrir na kozanga. Et puis na suka bo moina ye, ako souffrir mingi na ba maladie. Pour milimo ba doso oya le et ko peser sur ye. Ils ont réclamé. Oui, très bien. Pour makila ya mutu. Ami ya mutu et réclamerait pas nzambe vengeance. Amen. Muta koso yote. Banso ya lia wana. Makila bomba amna bango. Ezolo ba vengeance. Muta bo moine ko suka malamu te. Ako suka malamu te. Ako za bambano na yango. Musanso zaka na salaire na yango. Oyo swa sala ba magie. Asala azala ba sanso kilt. Okuta asilisi famille bozo zaki nango esili azaki mokonsumulone masuki mabe okondima te kazaki ndenge wana atikali yolela wala conséquence ya misala salaki tomona yango kingadi pena famille comme lokola bato pamba boye mais tango ya azalaka yaki famille moko intouchable omoni ba conséquence bana basili ye bana batikali batu pamba batikali bayolela mapeke polette esili voilà OK malédiction et badi qu'on a dit la 4e génération OK ba conséquence à misala mabe yango wana mais tandis que pas ya nzambe pambola mutu de génération en génération. Ozotika bolamu na ba descendance na yo na bana na ba koko na ba kokolo na ba kokolo koto na ba kokolo kolokolo. Amen. Mais mutu mabe eza bongote. OK. Kolele koya. Souffrance koya ba makaba mbebe kwa na famille. OK. Voilà. OK, dadi question ngeza bo na lobi na domaine où il y a conséquences. Est-ce que conséquences et ça kaka na domaine négatif na positif te na domaine na positif oui mais positif so ça la malamu OK so ça la malamu conséquence à malamu Rolanda yo wana kuteza ba conséquence te parce que mutu oyo asala ka malamu eza so ba conséquence te bolamu mais bolamu ndem to Rolanda yi OK bolamu za na conséquence te donc conséquence na kan ya mulile zalaka oui mais na bolamu na kan nzambe bolamu nde bandolanda yo OK si tu as semé ba semence malamu makamda malamu bandolanda yo elandi mwasi na yo elandi mbana na yo elandi bana na yo elandi bana baboti elandi bana no baboti OK et puis tu seras protégé divinement OK donc divinement nzamba zobatela yo loboko nzamba zali ko na yo grâce ya nzamba zali ko na yo
nzamba ko permettre que mabe dominer yo parce que olona akaka malam. Voilà. OK, d'accord, cette dernière question nanga na posé pour clôturer bazo signaler biso balobi eloko malamu e umela kate. Dati na lobi boye parce que na minute yo les magiciens mike ba Holanda yo ba mettre avatar. Ba mettre avatar ya mike ba Holanda yo ba sorcier mike ba Holanda yo. Message no riko pesa bango ba Holanda sikoyo étant que patriarche. Bible lobi boye. Moto azo sala mabe a continuer. Oh sala malam a continuer parce que mbano te pas en nzambe. OK. Bango loko ba point bango misala mabe. Tika ba continuer. Maître Vatar wana yemo kazana liku kuma makasi. Oui. Azo comme ça to baba. Yemo so ngoli ku kuma ngote ponani. Mais normalement fa longolango. Il va ngoli ku kuma ti. Pona ndima za grand maître, alo ngoli ku kuma sala kanangu. On a des formes makasi. Ah ko kate. Mais nzamba za pouvoir ya kolongola tomona mutakufa ba prier pour na sekui nzamba za fin baba mona nzamba za fin avec la mona na mona bakaka tali batelema batambola amen amen tilelo nzamba za fin amen yango Jésus robaki nazana makoki ya kobomanda kwa nzambe oyo après 3 jours na tongiango susu oui ça liba nebele. Ah, et pas bateau impossible. Oui. Mais pas nzambe za possible. Amen. Nzambe akoka matamto zeki mobola. Na 8h. Na 16h. Akom se mosui. Amen. Amen. C'est possible. Botaka miracle nzambe asala et pas Patrice. Bande ko bali misanga. Soko tel bla Patrice boye. Bo pe nzambe le coup. Amen. Pour ceux qui longoli Patrice. Yesu. To repese comme morobo. Oui. Na oko sate? Oui, c'est la vérité. Na mukito pese comme morobo ya kochola. Mais nzamba kabati kaka mutu wana. Tombola ye na biso ba. Azwi kaka voix apesi ye. Voix comme c'est le mutu. Moi bi le patron sa patron. Oui, patron. À sa patron. O moni miracle nzamba. Oui. Azo batolo na biso boyo to tanga mingi te. Apesi lo kumu. Azwi nga la pâte à farine. A façonner ngai. A comme si on a le bateau. L'on a terre à même licencié. Très bien. Na terre à gradué, na terre à président de la République. A qui va na kinga. Oui. Na pesi baba na ngaba ya ba kontimbote na émission les kakiwana. Oui. J'ai des enfants de colonel, ba général, ba major. Na pesi major Vincent. Non, major akoma colonel. Colonel Vincent moi na ngai. Mokonza ba pem, mbote makasi. Donc nzamba na za mystique. Amen. A très mystique. Azwaka musopi avance na cour de grand. OK. Azwi musopi avance na cour de grand. Biso wana. OK. Donc bato ba connaît ko sala malamu. Zala mutema malamu. Yo pe muto pona kaya voisin, bongo na mutema na yo ndimela Yesu. Yo mto zaka mutema mabe, olika ko panza bato, ko tsa bato ba poison, ko zo basi bato, ko zo mbala bato. Ozalo ndoke pomaka te mozala kindoki moka ndenge wana. Ya ko tonga ga bato, ya ko bebisa misala bato. Bongo na motema dans la vérité, yaka na ka lumière. Nzambe kole spatiali bisayo, vie na yo changer, o comme une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Voilà, tu comme dans ce émission, na biso patriarche Vincent Makela, pesa biso programme ya église, au pesi ba dédicace pour notre clôture. Tu dis que émission oyo et s'il était exact, ba makambe belé to lobité contenu à temps. Patriarche programme ya église, au pesi ba dédicace, na numéro de téléphone. Numéro de téléphone des Ali plus de 143 81 81 44 131. Na bongisi makama téléphone, soko bengi okozwangai. Plus de 143 81 81 44 131. Deuxième numéro, plus 243 89 98 060 21. Plus 243 98 89 plus 243 89 98 060 21. Okozwa ngai moko mutayambaka telefone muso azalaka te nga moko tayambaka telefone na ngai nzamba pambola bino mbote mingi na banda so baza na Amérique boza na Europe boza na Afrique na Océanie et puis partout dans le monde entier
nzambe aleka na opambola bino mbote mingi na se blessing na États-Unis nzamba pambola yo mwana ngai Igetsimao na Hollande te na posanda na Amérique. OK. Sylvie Kigalu nzamba pambola mobali na yo frère Blaise Sukami Moyou Malagrâce Joe Boboli Banda docteur nzamba pambola mon fils obosa na ngate Patrick Kamanda frère Cédric papa Jean-Jacques maman Pauline wana na Canada frère Galilée nzamba pambola bino banso bazala Canada bozonga bobenga mingi bazala Canada nzamba pambola bino Nerope Edith Sungu mwana Popi Nancy aya bakombo zoki mangai c'est Mati papa Anissé Mimito Maduda frère Yava grand prêtre Mangobo maman Fatou les grands comédiens Gabi Yamba Coco Ping Pong les grands comédiens Gabi Yamba Kola pambola yo frère Flori nzamba pambola mon fils Igetsimao na Hollande nzamba pambola yo boza ebele Balbini Mondele Koko na ngai Naomi Senya Kiko boza pena ebele les diamants noirs. OK. Ma fille chérie Esther Mabengue les diamants noirs na bokilo na ngai frère Yves nzamba pambola bango en tout cas na pesa bana na Afrique du Sud mbote mingi mwana ngai Micheli namba ne frère Jures ba bisou nzamba pambola bino boza ebele Saint Mariam na Belgique nzamba pambola yo Antoine Diabonda na Allemagne maman Véro na Allemagne nzamba pambola bino toza na posa ba soutien na bino e rosala bongo malam tika nzamba bokas bons azana bino sel yuyu na frère David nzamba azana bino na kombo na Yesu voilà na micro ezalaki ya bino pasteur Flamme d'Angola na caméra tomoni évangéliste Cédric Makela l'homme valable na régie tomoni frère na biso Chris Makela na pesi mbote na maître Jules Consolata maître Idi Amin maître Daniel Tumba maître Grâce Labila mon avocate Cambès na pesi mbote na Sarfa Fayette camarade ya Francis Dipinda na pesi mbote na Vincent Kouke héritier Kasongo na pesi mbote na Depsi Mbiba toujours na Belgique Mayatomo Mayamoto mobali ya mama Tita na Paris bo partager émission oyo na pesi mbote na Père Condé de Paris mama Bijou Condé de Paris bo partager émission prophète chancelier Lema mobali ya mama Tide nzamba monabino na pesi mbote na Sœur Divine Losambo mon bébé que j'aime beaucoup le bébé Miradé le bébé de papa Flamme na pesi mbote na Pasteur Bola Chongo na pesi mbote na bana Vallée de Bereka 3 journées ezali na Vallée de Bereka ezobanda lelo patriarche Vincent Makela. Oui, tout ça 3 jours il y a Milulu. Mais je crois que nous avons la grâce parce que tu parlais il y a réveil spirituel et le Seigneur a reçu la grâce pour être rempli du Saint-Esprit parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Merci. OK, Moutou Alinga Bengangai na plus 243 98 18 22 616. Je reprends plus 243 98 18 22 616 au Benginga au Kozwanga directement na pesi mbote na bana nyonso ya de rocher sali évêque Idi Amin char ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.